Balandi ya Congo Live Télévision, Mbote, Bisika Bozwami partout dans le monde entier pour nous l'anabso à travers chaîne YouTube no Congo Live Télévision et message bino même atali politique ya mboka na biso Congo lelo penza toko solo la situation politique ya RDC na moko ya ba combattant ya mboka Congo commandant eso o azali bongo penza na mikili ya poto na yeso toko solo penza sur ba question d'actualité arrestation ya mwana mboka Vital Kamerhe toko lobela pe congrès au penza et ningisaki e banaye ko sa lokaba ko lukaba déstabiliser to ba destituer Félix Antoine Tshisekedi to solango na mwana mboka commandant eso mbote commandant eso mbote mama na ngai mbote na bandeko na biso ya Congo alinya boni santé papa comment c'est non ça va santé ça bien maman sauf que tozaka na bandako tozo bimate bon moi kosomba moi biloko amike mike sinon en tout cas tous avez libre de la circulation. Oui, moi mboka commandant eso toyaki bilo penza na mikili ya poto kuna nde bonde kolobela matali justice mboka na biso c'est comme si justice wana e kotambola malonga te état de droit e ko salema te kasi tomoni penza lelo état de droit frappé dirkab ya chef de l'état moi mboka Vital Kamerhe o bino pe bobelelaka na likambo etali 15 millions bobeleli na makambo etali ba saute de moto ko silate lelo penza ba interpeller dirkab chef de l'état azali penza na makala o ngana otoyebi moko lobi be meke ko sengele liberté provisoire na bavocat na kasi baboyi ba ebisi bango atikala kaka na makala vraiment analyse ni ko sala na mematali arrestation ya Vital Kamerhe. Bon la première des choses na ko baboti ya ko bengango état de droit non eza état de mafia donc mutako sabinote eza état de mafia makambo zo le kanamboka wana eza mafia mutako sabinote la première des choses ce qui état de droit bande ko sala bien lelo il fallait ko kanano muyibi ya munene eza Christian Tshisekedi leki na propre muyibi mo ba munene ti lelo bazo kanga ete kasi mo kala baki peso ki leki ayibi ako livrer na justice to kozela moment opportun de ba ko livrer petit frère Tshisekedi soki azali coupable mama na ebisio justice ndenge bomoni Kamerhe bakangi te par volonté à Félix non c'est faux bakangi par volonté ya Kingakati Kanambe moto a instruit ministre na premier ministre na aibisa ministre à justice va porter plainte comme bato ya présidence babande koboya enquête ça les la présidence ya moni ministre à justice o iza Kanambe moto azo mema bango bongo exact Félix te mama ya bana moto akosa bino te peuple zera Félix a contrôler le côté ce qui état de droit ibande ko salema na mboka wana jamais okoki ko banda kotongela ndako na batol babanda ka toujours la fondation et fondation c'est quoi c'est le peuple et eza na maluku wana eza na bakorize bilwana batu dipembeza ibele na tema mama bele wana est-ce que bon même Félix abeta quand même il ya fikendo wana état de droit il fallait que commencer na pour défendre le peuple zaïrois batu bakufa ki na siège ya IDPS est-ce que boyoka sa Félix alobela même aloba wana alobela kango te o bozomona eza injustice eza mascarade parce que Félix ye moko aza bise muyibi moto ayibi mbongo lokola Félix na mwasi na ye baza te première position Kamerhe parce que Kamerhe abeti penza babanko Kamerhe abeti muyibi ya 3 milliards na lobaki yango depuis année passée auti kosala auti koteka banini terrain ya baminere ateki yango na 3 milliards avec même kopesa commissionnaire 300 millions na bango Félix ayibi pe pourquoi azobanga congrès ceux qui bango nde baza na pouvoir bango baa la justice il fallait balakisa biso état de droit vraiment va commencer par accepter d'abord congrès pourquoi bazangi babangi congrès et pourtant bango moko bato ya Félix baza majorité na kati ya parlement mwana mboka mwana mboka commandant eso bakobanga congrès te lokola boni to an état d'urgence yo moko yebi état d'urgence sanitaire boni bayi FCC topé Sénat na Assemblée nationale ba ko lukaka toujours organiser congrès aussi longtemps to an état sanitaire mama bala la yebi sur congrès wana
bino bozomona ngo congrès za lokola bakeka kuna basamba baruba n'importe quoi congrès o bango bazovize wana eza congrès ya kolongola Félix eza congrès ya kolongola Félix parce que soki Félix ye ayeba ki aza na pouvoir azo contrôler parlement na Sénat pourquoi bangi congrès wana il fallait dire congrès amona ndenge bakoto yebisaka ki aza na pouvoir te Félix akomaki déjà donc abiki de justesse alingaki alongwa na pouvoir mpona koyebisa bino ke Félix aza mutu oyo ayi kofandisa biso barwandais mama bana nde makambo oyo bozomona na Kinshasa eza distraction ya barwandais ndenge baactive sikoyo action na bango ya makasi nayebi te soki boza okura makambo oui mwana mboka tokolanda yo Kivu na côté à partir na Congo à partir de makambo nyonso bozomona ya Kinshasa donc mutu akosa bino te Félix azo contrôler eloko moko te et Félix kala mingi te bakodestitue ye bozala sur bato wana balâche prise na bango te bakodestitue Félix mais toyokaki mpenza mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi esika bakutanaki na Tambwe mama na Janine Mabunda ye mpenza alobelaki bango atelisaki bango abi bino mosengi ngai na protéger bino boni bokolukaka kocréer trouble na kati ya mboka na ndimi te mpenza ba IFCC to mpe kingakati kuna bakozala su na idée ya kosala congrès mpona kodestituer président Félix mama botika kolanda wana eza bilobela ya bataliban omoni bataliban baza bato tellement balembwa trop mituna bango ezosala lisusu bien te parce que produit alimentaire mosusu influençaka même parfois baraisonnement na biso eza lokola motu mosusu soki alie manyoko moko ya kala ezalaki bololo boye soki olia yango mingi bamosusu bande okufa bato wana ce sont des fous le bandeko na biso ya limité wana baba malade mais balinga komatisa Félix na place Félix aza na pouvoir moko te Félix kala mingi te awa avana na makambo zolobaki auti ogangela bato ya batambo mwamba mais bazalaki na baslogan moko ya liboso ezalaki na bakodebulone slogan wana ekenda wapi bayokoma na slogan ya Bic Rouge ekenda wapi omote Bic Rouge frappé Kamere kala mingi te Bic Rouge frappé Kamere mama Kamere ngai naza ba information ya Kamere na ko yebiso Kamere lobi alia kinini asala kinini naza ba information tina kati Kamere na kati ya piso azolela Kamere azolela ye moko azoyeba te nani akangisi ye Kamere azolela moto akangisi ye eza kingakati eza Félix te Félix ye moko mpe azobanga bakanga ye Félix azobanga bakanga ye mama bana moto akosa bino te tozopesa bino vraie information nyonso toyebisaka bino ezalaka bongo bataliba babande koyebisa bino kala mingi awa teke bakodissoudre parlement mama kende olukela biso bato ya UDPS de lotunela biso nini slogan wana ekenda wapi biso toyebisaki bino ke président na bino bakata ye bapoile ya se ya makolo bakata ye manzaka bakata ye soki basokola ye mai ndenge aza faible spirituellement toyebisaki bango parce qu'on avait des informations que Félix basala bacérémonie diabolique bino moko bomonaki même jour apretaki serment sikoyo kende lukela biso bataliba tuna sikoyo likambo oyo ya kodissoudre parlement eke wapi bango balingaka balakisa ke Félix mama Tambwe mwamba na Félix bakutani oyebi avant bakutana oyebi ndenge baslogan ezalaki na bainternet kala mingi te bozomona baza kodissoudre parlement omoni nde Tambwe mwamba na mabundi bake kuna ntango bazobima kuna mambala moko baodissoudre parlement ezali combien de jours lelo o deuxième jour te est ce que oyoki ata makambo kodissoudre parlement ntango mosusu babongisi ya la pouvoir moko te mama mutu oyo aza omoni mutu aza mokonzi efe kaka Tambwe mwamba ayaki kodefie ye makambo ya nini ya constitution alingaki mbala moko azwi décision ke na dissoudre parlement mbala moko ça même abengi bango omoni mutu oyo abengisaka oyo anégociaka eza mutu aza faible abengisi bango mpo ayebiki aza faible il faut anégocier na bango soki aza fort adécide ke adissoudre parlement bataliba mama bolanda bango te bataliba baodistraire bino Félix aza ta na pouvoir moko te Félix te voleur makambo oyo ememi bango na bakamere na banini bamakambo ya bambongo ya bavaccin donc baconflit eza na kati kuna eza minene ya moyibi na bango tu yango monike même nalandi même petit oyo petit ari magie wana petit wana alobaka makambo oyo eutaka na kingakati mais ntango aza
bandimi batine bino mais nzambe ya mboka ya Congo aza munene dit amen na biso pona ni amen nzambe ya Congo aza munene awa na union européenne ndenge za boye eza décision bazo débattre yango ba ko vacciner ba tuti te mais mutu nyonso okende koluka visa kwa ya poto nde ba vacciner ye pozwa visa au moins banani ba voyage kami est-ce que les pauvres peuple non petit peuple était au moins siko nzambe ninga confondre bango moko bato ya gouvernement ko bakendo senga ba visa avant ba pesa mutu visa il faut ba vacciner ye na espace Schengen loi wana je pense que ba voter ngo kala mingi te au moins ndenge nzambe abundeli peuple congolais vraiment siko to kotala ba oyo bayaka tout le temps bato ya gouvernement banini avant danalo ba chube poison mama ba conflit o bozo mona ya Félix na Kamere na Kabila eza ba conflit moko bande ko bala biso boko tate boko yango te surtout na ba appel ya bato ya IDPS o baza ko bengisa o bande ko boya ba congrès ça le matin boko tate parce que bande ko na biso ya baluba na Kasai ngana compte bango te mais ba se comporter ma belle je suis obligé de dénoncer pas longtemps ba commencer la biso même ba garde vie à Chiruba anga Chungoma na Chiruba kala mingi te ba bande ko lobela biso awa bukalenga boetu baluba biso ba bukalenga betu fungo etu achi oui bande ko comprendre penda réseau réseau moi mon boulot toko continue toujours na commandant eso toko sola na ye politique ya mboka na biso lolenge ni penda situation politique ya RDC et ko tambola non non benga on va continuer oui congolais à côté abande koloba peuple zaïrois à côté na ba distraction makambo ezoleka ya ba conflit ya ba mbongo la ba bango ya ba vaccin entre Kamere Kabila Chilombo eza ba conflit na bango ya ba intérêt mais toyebi ke Chilombo suka nango ba kobomaye peuple congolais à côté na ba appel o ba komi ko benga exemple ne ba bengisaki ye composa la congrès ça le matin makambwana etali bino peuple congolais te pourquoi parce que bakende kubunda soko yebi eloko zo bundela Félix a signé ba accord na ye ayebisa bino te secret accord wana eza nini siko yo botel makaba boye okende kuna ozwa lisasi kana lokolo boye oyebi tina nango te peuple fa longola na bonyama peuple fa za mayele atikela bandeko na biso akasai ba bunda bango moko parce que ces derniers temps awa tomona ki koma bakomaki ba orkeye ba arrogant ya koyebisa ke bukalenga bwetu betu baluba donc pouvoir na biso baluba Félix Tshisekedi nini mfumo ajitunga ke tu baluba donc baluba babunda naza contre baluba te mais naza ko répéter par rapport à la langage ba terme o bango ba itaki parce que tokoki kotika te to pousser ba aider bino boyibi ba élection bokomi na pouvoir mais lobi kuna bokomi kofinga peuple wana mwana mboka kosala appel mwana mboka komanda eso mo motuna moke bino mingi bolobaka ete Vital Kamerhe azali bongo kabiliste kasi boni sasa bino ba diaspora ba combattant mingi bolobaka ete Kamerhe aza kabiliste boni yo koloba susu ete eza nde kingakati to pe Kabila kabange ndakangisi Kamerhe non eza na objectif moko oyebi na kati ya bato babetaka damu ezaka soko moni moto apesi damu olie damu na ye bouchon na ye kokanisa te alingi yo omoni Kamerhe ba sacrifier boningo wana po bazwa Félix parce que directeur ya cabinet ba sorti tout ya mbongo ou bien ba dépense tout président azalaka au courant donc ba yebi ke à travers Kamerhe Félix ayebi makambo pourquoi na lobi ndenge wana parce que Félix ayaki wana poto nano na Angleterre ayebisi bato apoto bobetela Kamerhe maboko asali mingi bapoto ba ololi Félix tango azongi ake na France na TV5 na France 24 batuni question sur Félix Kamerhe par rapport à 15 millions alors baki eza ba rétro commission eza cop
omoni a défendre Kamere auti poto azongi na Congo akuti kuna makamba 15 millions za ko chauffer asali réunion na conseil des ministres akiti sur terrain akiko tala travail dengeleki tango asili ko sala travail réponse na Isaac nini ke je suis satisfait du travail que Kamere est en train de faire avec 5 sauts de mouton du travail de ces moutons tokolanda yo c'est ça okanga iso mutuana parce que Félix alobaki ke aza satisfait na travail comment akanga lisusu Kamere c'est là où tu es bino ke eza Félix idée le problème est que ndenge petit ari magia lobi wana ordre et outil pas premier ministre ministre à justice kende osala audit na présidence comme bango baboya ki koboya wana batutu bayoka ki présidence eboya audit yango ministre à justice a ki ko porter plainte yango monike et bengisi Kamere parce que Kamere mutaboya ki c'est lui le directeur du cabinet oh il fallait pas auditer mi donc problème est ça ce qui si c'est vrai Félix aza président état des droits ezali na sengika eloko ya simple bati que la biso John Ndongala atambola librement parce que John Ndongala il n'a jamais eu de problème avec Félix comment dit le John Ndongala aza na résidence surveillée John Ndongala muto abundela Félix abundela pouvoir ya papa na ye dit le loi aza na liberté te ponani asala ni Félix so comme la président muto abundela papa na yo dit le loi en résidence surveillée pourquoi ce qui Félix c'est lui qui est le chef a dit que John Ndongala na liberté aya kapea voyage à la part o John Ndongala za na résidence surveillée oui moi la mboka commanda eso tokoma pousa nso moke na suka émission na biso mekano koyanela biso mokolo ya lobi penza mwana mboka Martin Fayulu ye penza asaki discours na ye na baimboka to pe message na ye na baimboka nyoso balandaki partout na monde entier ye penza lobelaki subokono oyo ezali koboma esengeli congolais to pe congolais azala bongo prudent na bokono oyo vraiment abetaki sete na likambo etali seni akosenga ete bameka kokanga Corneille Nanga topé Norbert Basengezi na mosolo ebele balia kuna na seni basala mosala malamu te ya lobela ki penza amona ki etazali ko constater absence ya leadership na au sommet de l'état na message ya mwana mboka Martin Fayulu analyse ni koko sala na message na mainyo solo baki mokolo lobi maman la fois passée na hôtel Kolobela bango tout bato ya la muka leader azate politicien azate ce sont des faux tout mon côté oyo azana esprit ya leader azate yo moko na uti koyoka nengo lobi wana asengi bakanga basengezi na nani na Corneille Nanga mais entre temps azako akize que il y a des problèmes de leadership à la tête du pays maintenant azo senga nani akanga Corneille Nanga parce que ozako akize que il y a un problème de leadership mais aux autres bakanga ko nani akanga Corneille Nanga ça veut dire quelque part il faut ça pour reconnaître le pouvoir wana non c'est pas ça ngai en tout cas na libre na niveau ya esprit Martin Fayulu bato azela ili susu na ba discours te ba discours na ekomi ko endormir peuple asina lobaki yango Martin Fayulu akomi pour accompagner occupation plusieurs fois pour à l'obé le côté oui mwana mboka toko landa yo ba imboka penda connexion sa Congo malonga te malonga discours na wana ngara moni yango anga eza na importance te pona ngai parce que biso tozo zela na makambo wana te makambo ya kosokola maboko banini congolais to aza déjà informé congolais to ayoki na ba télévision partout peuple azo zela na discours wana te problème eza wana ke peuple azo kufa lelo ba militaire rwandais bakoti na Beni et na Goma bakoti na ele côté ya Bunya mais ba responsable ba leader ya la muka eloko ni bazo sala pona kobikisa peuple wana vraiment donc pona ngai en tout cas discours na ye na moni yango eza distraction
Oui, moi, je suis comme na succès mission na biso mokola leo to benga kio message ni ko lancer na ba imboka nyoso ba kolando partout dans le monde entier et surtout le bien était occupation ezali makasi na mboka na biso Congo kuna na est to mona o ko ba été ba soldat rwandais ba kotela ki bande ko na biso kuna na Goma message ni ko lancer na ba congolais nyoso ba zomi partout surtout na likambo etali occupation rwandaise tanzanienne to be burundaise o ba imboka ba belaka butu moi. Message ezali ke peuple Zaïrois boyeba ke ennemi na biso ya liboso ezali Félix Tshilombo Tshivube mutu oyo a protéger ba Rwandais wana bazo continuer na kosala ba théâtre na bango parce que ba ti lelo bazo contrôler gouvernement ya Kinshasa ti lelo kana tambola librement Olive azo tambola na librement Lambert Mende Bochab Zoé Kanambe Janet bazo tambola ni ati soki ba kendaki to baota baventure wana parce que bayebi na niveau ya Kinshasa bango nde bazo contrôler Kinshasa même oui ba imboka to continuer toujours na mwana mboka commandant eso to ko sonane penza ma matali ba question d'actualité oui mwana mboka to kolanda yo bande ko loba boye bande ko bayeba ke banalinga na badolo ba boye bande ko na biso boye ba ke ennemi na biso numéro 1 ezali Tshilombo na bande ko na ba Taliban parce que bangonde basa ba se sentir à l'aise lelo RFI uti ko loba ti basa na quelques kilomètres na Goma basa quelques est-ce que ti lelo Tshilombo a prometa ba ya est que akokende ko fanda na Goma soki akomi président akokende fanda na est pourquoi azokende fanda na est ozomona escroquerie politique tiko biso mamususu to dénoncer kango donc peuple zaïrois makambo ya vaccin ezali cop mutu moko azwa vaccin te na uti ko mona bande ko na biso baza na cinquantenaire kuna c'est pire escroquerie bazwi bato bakangi bango na kati hôpital bati na kadena ya munene minyolo ya minene bakangi porte mutu oyo na moni na kati ya cinquantenaire Guy Michaud Wanjo nani azongisi abimisi na poto azaki mutu mo awa azoyenga yenga sasa ngobilanda memaye atindaki bien Félix pardon babingo bilanda memaye akomisa kuna na zanda koma directeur ya marché non yango mama bozana information te Guy Michaud Wanjo azali omukala ya Félix tuna batutu ya poto bawisi ka za mukala ya Félix mutu azongisi ye na kine za Félix donc ndenge za bombo mona place ka boko mona elongi ya Guy Michaud Wanjo yeba ke place wana kope ezalaka donc kopo makambo de bomoni kaka na 50 kuna kope ya coronavirus eza kuna ça Félix est un petit kende ka kuna fanda ka kuna vous avez besoin ya il faut bamona ba maladie mosusu Guy Michaud Wanjo azali mukala ya Félix mutazongi ndenge za na zongi aza même na mukandati donc pour la réussite non makambo ya coronavirus même kope koti soki bomoni ka elongi ya Guy Michaud Wanjo oyeba ke place wana kope ezali balingi ka balakisa ke mama na ndenge toyebeli mboka na biso Congo ndenge tozalaka trop familial ton mama ero tolingi tomona bibembe ebele vraiment ero tolingi tomona bibembe na chaque famille est-ce que depuis bofanda botala na bakati bomona bibembe yango bembe zate soki na tuni yo semaine mobimba omoni place ni bibembe toyebi ke insanité ezali salité eza makasi na mboka wana mbongo déjà oyo bino bozosomba nango à partir ya mbongo déjà malade wana ekocircule makasi boyebisa ngai combien de bibembe bomoni na Congo malade wana eza na Congo te soki bomoni bato bazokufa wana papa na eleki auti kokufa eza bapoison bayoboma bango maître Mukendi akufi poison koma malade yango ezobomaka bato présidence après ya tribu moko kaka soki na tuni bino bandeko na biso boyebisa biso ke na Kinshasa na bakartier bisika nini bomoni bibembe oyo ya bato bakufi na maladi wana c'est faux mingi bakufa na bamaladi na bango normal maladi wana eza na Congo te eza kopi ya Tshilombo alingi alia mbongo basi bapesi ye déjà 138 millions po bavaccine bino peuple bondima yango te mais esengo mpo na biso mpo na moni union européenne ekomi kozwa badécision bon malere mpo na baoyo finalement bakolinga baya poto bakolinga bacuma bango batonga wana mais mingi bato ya gouvernement oza obligé po baya poto il faut bazwa vaccin et vaccin wana eza poison mpona koempêche bato babota liso te
Matondi mingi mwana mboka komanda eso tokomi na suka. Merci penza lokwa yo ndima ko pesa so tango no poto sola. Merci mingi mama. Sur l'actualité ya mboka na biso Congo. Merci en tout cas tango iso za posa na ngai na ko répondre à la question. OK, matondi mingi mwana mboka. Balandi ya Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé. Rolanda Bisso, na Diplex, na Molamboka, Commanda Eso, Openda Zali, Moko ba combattant, na Mikile à Poto, na Epenza, tout cela qui sur la question d'actualité à Mboka Namso Congo, tout le bel Penza, si Matali, congrès Openda Ngeko Salema, ou Ezubongo, échec, tout le bel Penza sur arrestation, ya Molamboka, Vital Kamere, oazay déjà, na prison centrale, ya Makala, surtout na Matali, occupation rwandaise, ougandaise, burundaise, commandant soit kobeta c'était déjà ba moni ba soda rwandais kuna na est mboka na sukuna na Goma na epeza to solution situation ya mboka na Congo lolenge ni ekotambola sika to komi na suka. Merci na avec bon na sima caméra Guy Botombela bote un tonton doux de caractère mon vieux David Olito Sele Tunga de Lausanne bambote na yo pe bambote penza na famille Joko Mobimba Benedict Joko na peso bambote exaucé Joko pe oxygène kwa na bo sanité. J'ai Mama Samuna pe Giovanni Massamuna ba condoléances na famille Ndomba Simon Bao penza vieux de tous les journalistes banai ko sunga biso penda mon vieux impresario akufaki na mikili à Londres to ko senga na Nzambe ayambaka molimo na ye ngala bino soki Nzambe azongite to kutani na mikolo zali kuya. Audio